Bonsoir chers internautes, naebi boza ebele liboso ya ba écran na bino pona kolanda émission na bino bolinga kamingi environnement et société. Pe bino ba ebovota site na bino ya munene Eco RDC ya le boss Jean Chibwabwa Chibo. Na yango émission na bino environnement et société est toujours présentée par votre humble servante Roline Tumba. Na yango tokolobela thème na biso ya mukolo lelo ezali ba fille meurt. Pona nini ba fille mère ba komi ebele na mboka na biso ya Kinshasa. Est-ce que eza pas sito eza environnement de mutezo sala et que ba fille mère ba koma ebele. Sans plus tarder na koyamba invité na nga ya mukolo ya lelo. Bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Fine. Papa, thème na biso ya mukolo ya lelo eza sur ba fille mère. Est-ce que ba fille mère ba komi ebele na mboka na biso pona nini? Ma fille mère ba komi ebele ezana ba voler ezana ba réponse na ezana ba voler belé voler msu tokolo ba manque encadrement ya ba parents voler msu tokolo ba ke souffrance difficulté de salige ma fille mère ba komi ebele voilà tozolo bela sikoyo en tant que parent yebisa biso pona nini eloko nini ezotinda que non ba parents ba koka ko encadrer bana bien te pona ba tomber toujours na ba erreur wana. Bon, ils ont dit une difficulté, mais ça là, ils ont été. Les parents ont insulté. Donc, les parents ont supporté, banana été. Banana faut pas le faire dans bango. C'est ce qui fait que banana va ça là ba erreur. Moi, tantôt nous allons dans coup, le quoi les athées. Alors, tant on t'a proposé, moi $10, moi $20, tout ça, moi na. Alors quand on monte matin au CD. Or, à l'époque des biso bacheri to kolara. Parents ni surtout aïe ko supporter banana parce que bazao ça là. Les parents sont là, les compagnies sont là, les parents doivent supporter moi. Tant que les parents doivent supporter moi, je n'ai limite que les parents attendent à ça, c'est bêtise. Vous comprenez? Mais tant que les parents doivent supporter moi, moi, je suis sommet là-bas. Moi, je suis lukelo akolia. Moi, je suis tout ça, bakabelo, banini, influence, bamile, bino basi bolingi mikolo et talaraka. Yango totinda bana bêtise belé. Balobi eza système amikolo yo ceux que moni age poussani fokola na mwana na yo elongo sikoyo zolobela nini par rapport ya sujet wana. Ah eza nango vraiment bongote kokola na mwana elongo c'est-à-dire nandé ni na comprendre bien te. Oza peut-être na 16 ans olobi que non ndenge na zuizemi na bota pona na kola na mwana na ngai tozala lokwa ba camarades. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ko bota kala lo yengete. Parce que moi, il faut assumer ma responsabilité. Moi, aza innocent soit innocente, il faut assumer. Parce que yo za eloko to zo bota rapport peut-être au bota poko na moi. Non teke kito côté. Conseil nini oyo kopesa na ba parents na biso oyo bazana makoki te mais bazo sala kaka effort pour na encadrer bana mais bana bazo kende kana ba erreur wana conseil nini est-ce que eza désespoir to pening non ngala ko senga kana ba parents fa bazaka na dialogue na bana omoni mwana tanga zo kola faut kozaka tout le temps na dialogue na ye ko yeba ko soa na bana ko pesa conseil tanga omoni mwana ko li akomo yeba mama mibali banini pesa conseil utiliser ba préservatif pour éviter ba zemi moko précoce ko éviter ba maladie ba bébélé belé tout ça on comprendre parce que au kanga ete bano kanga na ndako faut soit temps moi si aux 8 ans et maman bo 8 ans so na mwana yo lakisa ye nzela oyo eza mabe nzela oyo eza malamu so monique la nzela oyo poto ba to ko na sentiment mais luka o sa la on a boye donc on utiliser préservatif pour éviter ba zemi moko ezanga na ngotina ba bilo mo bongo donc faut que tout le temps un dialogue na bana faut que soit na bana yebisanga tant que yo parent yo vraiment parent ko fanisa mwana no ya mwasi yo yebisa que non sokozo bima kendanga na préservatif non parent moko ta kotinda mwana ke sokozo bima kendanga na préservatif na cadre conseil parce que mwana chakoli kotazo ke mambosa yo yebate du o tinda ete mais ozo pesa des conseils pour ko epena erreur on comprendre mais par moi ta rotina moi na que non yo ngo za na koto kende so ba joba lingi utiliser préservatif na lobi bongote mais na lobi na ndenge mambango mboka zo kende la na ndenge bana talaka encadrement ya bien zate tout ça ba biloko yo senga ke so na bana na yo soit basi tango zo so na bango faut so na bango mingi tango zo pesa bango conseil faut otalisa bango biloko mamsusu to tshaka na soni liboso te po soni wana yango esi na bana ba ke sala zoba
Parents, il faut expliquer moi dans la réalité, vérité, que non, il faut tambola boye. Si moi, j'ai dit que non, erreur de goya, dans un copain, mais n'a qu'à les copains, il faut tous à la zalaraka. Mais papa n'a conseillé, maman n'a conseillé, tout ça, c'est un examen maquillate, tout ça, balinga, telo, maintenant, mais utiliser le préservatif pour éviter ma zemi, inutilement. Papa, toi, y a ba fille et commis et belé na mboka na biso siko toko combattre en ndenge nini et loni toko sala pona ko combattre toi y a ba fille mère na mboka na biso. Maman pona combattre yango ça passe parce que pas si comment tu vas combattre yango bien ceux qui ba misale ezalaki ba parents bazo sala parents tant bazo sala zo mbongo aole ça ba ne bien asa pena tango za l'autorité devant ba na ye. Mais tant que maman kameza nango bien te na mboka tala ka mboka on est au vivre maman za bien te bon il faut ko conseiller mingi puis basa la centre de formation bana basi ba kenda soit ko la misala maboko tout ça le retour yo senga ke mboka za la bien bat basa la ba darata bana na ba centre de formation ba da bana na maman mike comme ça ba to wana vraiment ko za mingi te wa bota pa me za mingi te ba parents ba conseiller bana mboka na biso et créer ba centre de formation pour na bana papa na ngai yebisanga ata so ozoteka matembela pamba oza capable te osombela mwana no pantalon ya $10. Maman matembela ngo ozoteka matembela ozoteka mupiko matembela à combien pour quand ça $10 wana ça la combien maman kabelo oyo tena muteza combien kabelo eza combien siko parents pas sombela moi d'ailleurs ça parents pas bimsana $10 pas seulement la monnaie, ça passe pas autant dans les qui passent dans les balia. Si on dit $10 qui n'est pas pour nous, on comprend. Donc privilège comme plus côté Golia. Alors privilège ne fils que Golia dans nous. Sans compter le loyer qu'on fout en dag comme mais moi privilège dans le côté Golia dans nous. Ne fils que Golia dans nous. Si on peut abim ça $10, il y a de ses parents ba mona ba na mbongo na bango, akom ça $10, $100, $200 pour na moi ba na ils ont problème te mais 80% ba parents na mboka na biso passe na passe. De pas de 10, $20 pour la monnaie logo. En tout cas, il faut kangisa sans quoi il y a passe. Et là déjà je salue maman Alpha, Mami Bilonda. Maman ya botangai na pesa e kombo ya Mima. Po yene mtasala et que po ngana zala. Na pesi mbote na Evariste na États-Unis, Samantha balobi mama bonheur ndé. Hein? Maman bonheur ndé asala ngai bon na pesi mbote place azali na pesi mbote na Junior Kalombo na Bruxelles na pesi mbote na Nathalie balobi Chirac Makaya Bundé na mi Makaya bu trop de love pour na bino ba fi mususu bakoza la bazana nyonso pas na bango bazana bozue pa na bango bazana nyonso mais anzimi kaka akende libanda pona ake découvrir yebisa biso to ko sala na bana na nini ba parents bazo pesa conseil mais bazo yo kaka te source nyonso banda na ndako yo parents na ndako faut dur na bana na yo à part ça il me faisait influence à milieu oyo ozo kolisa la bana na ba camarades yazo fréquenter ceux qui bana bango ba camarades moko ya bongo baza batambola mabe et que moi na yo pa kangama na bango moi no pa tambola mabe. Donc conseil na kopesa ba parents ba lembate ba bendaka bana matoi ba pesa ka bana ba conseil c'est ça et là musuna ko le bezate conseil mususu ezali que non mwana afanda ke pa ba boti na e propre te mais pas marâtre ou soit parâtre na e bazonyo ko la e place azali yango na lobi que non lokwa bazonyo ko langa na zona nga zemina kende ko bota libanda misusu pe ezali l'église bakanga ndoki liboso marâtre na ye abenga na ye akoma loyenge na balabala akoma muto balabala kaka pona azwazemi aluka place na ye akoki kokende siko yebisanga na sujet wana tokolo belango ndeni ça c'est vrai bana be tozomona na victoire ba chege vraiment so solo na bango ba expliquer que non moi c'est à papa soit disant ndoki akanga biso bodo bilo mo ni mais bana be to mo libanda bana mo bandoki te donc quelque part peu ba parents peu belé ba la responsabilité au bana bazo bimela libanda ozo on prend surtout ba kao lobby que maman kufa papa bali moi c'est mususu moi na ya lingi bana te atie bana mal à l'aise
papa yokeli mwasi na ya bengani bana be bana bakimi pasi babano telengana na banzela boye tout ça ekotindaka bana bakena babiloka bongo yango zomona bana ebele na kaka mwana mukeme zemi mukumba pona nini place akola les athées biloko akoli ezate moso akutana na moto proposé moi 10 moi 20 moi 15 aosani aosede kaka donc si jango eza mwa pasi eza mwa pasi na mwa mawa mais choya te donc tala kaka mboka ngo ndenge ezokendela ezaka pasi mais baparent balemba te baconsidère toujours bana baparents donc mingi baparent ata pango oza na mbongo te mais zala dire na bana po yo moto oboti bango faut tala bacamarade nini bana no bakofréquente parce que eza mpe di na bacamarade oyo bana bazofréquente bacamarade parti par là nde ezomema na biloko wana papa mboka eza mpasi na ndeni est ce que wana eza likambo ya mboka to eza likambo ya éducation oyo euti epa baparent soki oza balikambo mboka na wana sens nini omoni parent aza na 6 enfants mais asalaka te mosala eza te yo oyebi koza na mosala te ndenge okoma ntina 6 mama yo congolaise oyebi makambo ngo ndenge kote utiti nde makambo ndenge ebebeli biso bapapa na biso babota biso baza kosala mais lelo bakompagnie nde bakanga ekufa badina bapillage bali yango esali sikoyo to ya chômage emati makasi na mboka na biso soki oyebi kozosala te suka na mibale na série wana bazalaka combien bazalaki kosala bazalaki na bamoyen baprovision ebele na ndako mais bazobota biso 12 13 14 alobi te obibotelaki bango avant oyibotela bango likambo wana eye kokuta nde kokuta sikoyo bana bazokola ozokomprendre bana bazokola nde bazokola sikoyo yo papa mosala eza te po ntango bino bokolaki père aopeyelo mwa bodi père aopeyelo mwa kese donc père azorépondre na babesoin na yo mais ya biso asala te masi apesaka kaka seke aza na kote mo azwaka lare seke asalaka te apesaka donc seke aza na kote mo azwaka mbongo elongi ezanga yo mpo luka kote wana mpo encadre bana na yo mama koluka eza na problème te pareil nango akolinga avandaka na ndako alukaka te mpo na bana na ye okoluka mais eloko ozozwa eza insuffisant yo ozoluka baofuta $50 ofutelaka na ndako ya $100 bana fo batanga classe banini ozokomprendre donc charge eleki makasi possibilité ya moke yebika système akini ekoma lelo père ake boulot père nde mta kosomba biloko bana bakolia père afazonga na mwa sachet mpo bana badami ozokomprendre père azoke koluka te mais donc mama pasi eza na mboka oyo pasi ezali eza di vraiment yango pasi wana ezotindaka bana basala mobulu ebele apart na mama éducation ya bapale banini mais pasi nde bafille mosusu mpe bango mpa mvute aosali mobulu mpo azali na mvute mais mingi eza te pasi namoni wana okomi olobela makambo ya mboka okomi contre baautorité ya mboka même pas ça mama congolaise oyebi ndenge mambo nde tovivre na mboka oyo ti mamosu yango mambo akobomba te oyebi nde tovivre na mboka oyo tovivre ndeni oyebi mama na ngai mama mosusu kolobela yango eza mamosu akobomba te pasi eleki trop na mboka oyo ezotinda bana bakende bitambola mais malgré pas soki ezali yo parent mpe ezalaka dire na bana na yo mais soki bana bamolekelo déjà yo parent ovandi boye mwana auti abimaki aye boye aye na kitunga damas ale mama alambi pere batieli olie oyebi place mbongo ne euti te omoi teke momakambo ese bebi po bapare ebele bakoma ndenge wana donc asalaka rien bana basi babimaka bango nde bayelaka ye bo sikoyo ntango mwana mwasi babima azoyela yo yo sikoyo ntangi okogangela mwana o ntangi okoedike mwana o na système ya litie te lilie te nyonso tu wana ozo comprendre nyonso tu wana bozala ndako bokoma kokotize yo otie mwa 200 oyo atie mwa 1000 oyo atie mwa 300 bokangisi bu basali marché bolie oyo akotia ta olia te donc mama tika eza pasi ya pasi papa héritier mvuki tokomi déjà na suka ya émission na biso ya mokolo lelo mot de la fin na yo eza nini mot de la fin na ngai eza ke nakosenga na baparent baveye mingi na bana baparent base laisser faire te malgré bapasi malgré ba difficulté mais se laisser faire te bana ba dominera ba parents te parents faut toujours supérieur ya bana vous comprendre et puis il faut la parents faut la ba camarades ni bana bazo fréquenter parce que influence du milieu moi na ko fréquenter ba master mo ya fo ba master ba kotinde pe na banzela ya mabe donc c'est ça en plus na repesa mambote na habitude na repesa mambote na pesi mbote na master na Godard kenga mon à Paris Claude Saoudien na Londres nazomona la Sanvudi Motema Naomi Kosa Thomas Mbouya na ebike Kalate na Kin donc to sepela et puis leader Simba Koka na Liège Chantal Koka Motema Tonton Feli Bambote Bele Popi Mwanga na Bruxelles
Adèle Mwanga na Strasbourg. Oh, mais elle qui m'y balait. Ah, mais yo tikelinga micro na sanine. Bon, Popi Mwanga na Bruxelles, Adèle Mwanga na Strasbourg na mobile na Aimé Hubert Mukelenge. Ciao. Ciao. Et là, on a profité de Sambote na maman Raymond, Balobi, Chine, Dubaï, et l'Europe, Mbepanae. Na pe Simbote na Aline Chibang, ou sa grande soeur na ngamote manalinga ke mingi. Na famille Chibang Mobimba, na pe si Bangombote, pe na pe si Ben na Paris Mbote, na pe si Sophie, Balobi, Koli, Mikolo, Ezo Zela, Tozo Zela Koli, Ezo Yakakate, donc, Nazo Zela Mingi, et Panayo. Na pe Simbote na caméraman nangai balobi yende a filma mariage ya Adana Eve. Bon yende mtomo na paradis liboso ba caméraman nyonso na lobby wana toza na kadima dete nangai ya motema na pesi mbote na le baron Tropenza ou le baron na pesi mbote bisika zali anazali mobile ya kitoko donc idole nanga mususu pe wana na pesi mbote bisika zali. Émission na biso ekomi déjà na suka tokutani mbala sima maman nanga na bosani Solange Kapinga maman na Claudien maman na J'aime moi si ya papa Ephraim Logendo wana couple en or pardon. Émission na biso ekomi na suka mukola lelo na pesi ba nyonso balandi émission oyo mbote et puis na ebisi bino na sengi bino bo voter massivement na site na biso Eco RDC oyo memela biso toujours basango na mboka na biso partout dans le monde. Boye ba nyonso o bozana ngo posa na mboka na biso RDC. Je vous aime, bye.